Mboti bandilandi nyonso la grande découverte TV pour s'abonner pour liker pour partager affaire ya ndako ekokuba kaka Seleo Scram aiko bimisa soi-disant ba vérité pa eko bimisa lokute afali pupa na affaire ya ndako asangisi bango nyonso epe aiko confirmer biso concert ya Weranson akozala tote tozana ela live na mokolo ya lelo bandeko bolanda bapropos ya Seleo Scram mwa biso toloba na bino ebele eza te boyoka ye moko oyo ekebima na monoko na ye parceke atuteli na bafille asangisi mpe na bango nyonso mpona olobaki aye mabe méchant ye pa alobi aoluka actualité mais actualité yango abi okende nango boye abimisa bavérité ya moko na moko. Alors la famille tolanda nga na bino ndenge Seleo alobi parceke topompaki baquestion nde baquestion ye pa alobaki aotika biso te réponse ezalaki kaka na mbebo tolanda. Genre, aux appels maintenant, aigle bien, aux appels maintenant. Le même question Attends. Bino, vous comprenez raté. Nafali, on a grandi ensemble. On a étudié, il y a tant na EP 3, on a tant na EP 6. Copine a liboso azaki camarade na ya ban, Chamamba, elle est morte, ça fait longtemps. Voilà, copine Nana, il y a aigle. Copine a fallu. C'est un ami, toi qui n'es pas mon corps. Zéla, si ça répond à la question, pour lui poser question. Moi aussi. Ta vie, dans ton le bapon à Marco 6, mais j'ai retiré parce que c'est mon fils. Ta vie, c'est mon fils. Dans cette année, il faut s'excuser, pété pas Marco 6, mais comme c'est mon fils, je dis, désolé mon fils, parce que il y a un merveille qui parlait de mes enfants, de ma famille. Ta vie, et puis dans les non, moi je suis pas un bouffon, je suis. Problème, il y a accessibilité, monsieur congolais. Ils envoient de la merde, bah, confondre, vous allez la porte-parole, vous allez incitateur. C'est ça le problème, monsieur. Nga mona yaka oloba na télévision parce que je sais parler. Mais mutu mode o bangisa ngai o kino na vandi boye quelqu'un bangisi nga azana nyaza songola pakala. Je respecte tout le monde. Kobana likolo tinasi. Mais tu peux pas me dénigrer natika. Oh non, je chantais. Voilà, je chantais. Si on a comprendre bien, vous allez vraiment na NT tant que ça la ba polémique. Non, on a comprendre bien. La haine, s'il vous plaît. Attends, s'il vous plaît. Si c'est la haine, sous la haine, pour avoir même un héros, il a passé. Et moi, dans ma vie, regarde, aujourd'hui, il y a un Gaulois qui m'a pris dans le métro pour me ramener jusqu'à là. Il m'a amené si na McDonald's, artiste, qui est fatigué, tout. Vas-y, tout, mais là, tout déjeuner dans McDo, après déconflit, je te ramène à la maison. T'as vu? Et si il y a un mauvais garçon, il pouvait me faire du mal. T'as vu? C'est ça le problème. Ngana na kerte yako ina na inu punani. Nzamba pesa ngani na boy. Na Angleterre. Na résident français. Na visa États-Unis à 2 ans. Na visa ya Afrique du Sud au batu bele ba rangote. T'as vu? De la na likuni anani. Et nabi elobel na yo ezo laksa te elobel na yo na pour te montrer que non, j'ai la haine contre personne. Mais on a l'ingrédient respect. On a à droite. Tu ne vas pas avoir de problème. Mais tu réglons comme des hommes. Mais tu vois les messieurs congolais, ils préfèrent, soit un problème, c'est Léo, ils ramènent ça na haine. Mais sur qui Karine Mokonzi, Néné, Bafioana, Okomona, Baronde Bazarana, Bango, combat. Parce que, Bazabasi, c'est qu'ils vont faire avec eux. Bon, comme nous, on n'est pas de PD, désolé, comme on n'est pas des fois, et voilà, donc ça dit qu'ils sont bizarres, c'est pour cela. Regardez, ça va, tous à la bolingo, autre na bolingo, bandeko,
Mutazangi bolingo akomona nzambe te. Bolingo eleki yango ongaza yango avec bandeko nanga. Aujourd'hui, j'ai vu bata héritier Francis, dans mon vidéo, Francis Diba, il a dit quoi? Il a dit que non, le roi Nova na Kitambo, ils vont envoyer sur les Chicago 320 pour me taper, pour m'envoyer. Moi, je suis un vrai taré. Tu viens, tu envoies. Les jours où moi je vais voir héritier, je vais casser sa vie des voitures. Pour les petits là, Francis, je vais faire n'importe quoi. Si vous envoyez des gens pour s'attaquer à moi. T'as vu? T'as vu? Donc c'est ça. On peut avoir des divertissements. On reste famille. Tu ne peux pas dire à la télé que non, tu vas envoyer quelqu'un pour s'attaquer à moi. Et soit tu boulinga liso, soit boulinga lobo. Regarde les Congolais. C'est bizarre. Ok, Poutine, tu peux s'appeler Patrick, il y a nos questions. Non, tu peux ça aigle le beurre. Moi, parce que moi, je pars au travail. Ouais, Poutine. Bonjour, c'est question d'abord. Bonjour, Aigle. Maman Zéla, posez notre question. Zéla, non, papa, nazo kumba. Ah, Aigle. Loba maman. Nazo ipsa kaka omoni ndako afali ndenge telisi yo misu. Ya Canada nga na we photo kunda ndenge oza na visa Akita donc ça n'a pas sa polémique donc on va la maloba. Bozela, j'espère qu'on a ce genre de trucs dans notre communauté, s'il vous plaît. On a là. Allez, il a fallu, ça me regarde à quoi? C'est sa maison. Zap, ne réponds pas sur ça. Non, attends, non, il faut le répondre. D'accord, fallu, ça me regarde à quoi? On a 2001. Lui, il a acheté aujourd'hui, il a construit. Est-ce que ma mission va être. Bon, on zappe. On veut zapper artiste. Vas-y, Patrick, tu poses la question. Potozonga na moi imer tozaki na moi bien Patrick Sandou quoi petit na otala on a besoin na imer on s'en fout il y a que Moussala tant mususu azitana wana oloba na biso après ake Moussala tant tu veux Moussala au sala pété allez Moussala pété il y a un deux voilà donc question na ngaki bo scram nabi ke ozana plusieurs types soto bandi depuis bambuta di kasu badi kerol to wenge to nzoto na nzoto tina kombe bati belé pourquoi pas nous faire un plaisir effectivement nous connaît moi ba système zongi ya bandule et tout le monde peut scram Bataclan mo yache libaya Casino de Paris même Olympia parce que nayebi ke vi ke yo ndenge ozaleli na banimateur tout balega na Congo tout baga na Congo eza animateur moko te aoza kobeta net concert ye moko animateur aza tête d'affiche abeti ndulu mais oza capable ko salongo parce que oza na actualité oza tout le temps na terrain internet partout oza pe na bati ba fait na ba chanson parce que ni nezangaka tout monde peut scram tête d'affiche Bataclan Olympia Zénith bilo mo bon et ça la biso be plaisir pour animateur abeti lo mo Viredi Azari Pina, laissez le temps au temps. Viredi, c'est un grand chanteur na Congo, c'est un grand compositeur. Mais il a fait ça après les Fali, les Ferré, et Bobi Moutouté. Laissez le temps au temps, on visionne l'environnement. Un jour, on va le faire. Déjà pour te dire que les producteurs Maasai, il faudra produire produire via la de la forêt. Il fallait produire biso na faire à son banda quoi pas Fali faut pas y bagago le gars son banda pour 47 ans pas de souci ce genre d'histoire frère d'accord non attention là papa attention la réalité ça dit quoi Atokinda pour 47 ans que Dieu soit loué merci beaucoup merci d'abord dire question nga suka tu na vina nga ive la biboya est-ce que bato autant ba finga ka bato bino ba artiste et ranchaka bino nini tango bozako tout autour na bino to mona tout autour surtout ndeti ya ba bandeko no artiste mo tanga kombo ezate par rapport à bordir sur la BT Cécilie papa est-ce que et ranchaka na bino na nini bo gagnela na nini po boza tout autour na bino bato ba finga ka bato
na ba journaliste muso omoni kota fingi lobi baluki a fini tel mission lobi baluki a komiso pas mission oyo lobi pa ye koto est-ce que vie bo gagner la nini tam sur la spiritualité là il faut tout na héritier fali fait maison mère ninga za ba fingi la nga ba tenga la tout par rapport parce que au dans monde de musique aux ala kuno il faut tout na bango nga moi je connais basinga na lobaka na mona Francis Ibaya abiga otindela nga batu ba triquer ngai j'attends na mona gouve jour wana lobi que na tiki bakisi na ngai batama boma na nani na poto nani Kanye West va bien aller fou mais c'est un milliardaire et moi aujourd'hui je suis en Angleterre le billet déjà ça coûte et voilà donc ça dit que dernière question nanga ivé aux ana maison mère BCBG maison mère za la place wana to mona ba guerre ezala mais comment kate la niveau et comme la lelo oyo so tout na vie yo posa côté tout dans monde de musique na spiritualité la bino senga kaboza na bato ba tele makana ko ba égir a bongo ya arrange ka bino spiritualité toni non les abus spiritualité que les musiciens congolais sont des hypocrites. OK ça la hypocrisie ya bosala qui donc moi dans le baraté nini té mais bato ba ya loba ngai moi aussi j'ai des petits hein je dois pas baisser dans ba beta biloko mais ça va pas m'arranger étant gay chrétien bon. Moi je te connais et tu me connais également. Aussi. Tu verras ce visage et tu sauras qui c'est réellement. Ah, moi, la Gouma, on a fait un truc avec toi, clip, il y a un clip, il y a Salobette spirituelle, il y a une figurante, il y a une autre qui filmé. Hein? Oui. Comment elle est disponible, au Kenda? Non, je travaille, mais non, je travaille dans une société minière et tout. Où c'est? Inomi, Akin toujours. Akin, ah, courage. De toute façon, toi, t'es courageuse, hein. Je te connais bien. Ouais, tu te cherches bien. Oui, au fait, hein, moi, ce que je voulais te dire, tu es une belle personne. Moi, j'ai appris à te fréquenter. Merci. J'ai appris à te connaître. Mais pour Nanga, il faut qu'un mato, par rapport à ce que les gens, les commentaires négatifs, est-ce que les gens font sur toi? Non, parce que Bissou, tu avais déjà des parcelles, tu excellais déjà dans ta musique et tout. Et puis, il faut pas que Maloba Batou, hein, on a OP Sango va impact mon boy. Et surtout que, non, OP c'est exemple, maintenant, Ozan, niveau nos alicolo, en fait. Tu vois, Ozan va concert privé, tu ne dois rien à personne. Tout le moi, continue comme ça, Babi se tozaka sima, to bandaka ko soutenir. Donc, c'est juste pour toujours. Merci, merci Bossembe. Merci Bossembe. Merci. Je vous en prie. Il te faut. Oui, merci. Merci. D'accord. Ok, c'est Anani mdayaki doso non? Anani. Ouais, Anani mtayo. C'est comme Chazati, hein? Anani, ngam nakanga voilà. Oui. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Allô, on te yoka, monsieur. Allô, bonsoir. Comment passe ça? Bonjour. Oh, Brigitte, t'es où? Oui, c'est Brigitte Anani. Ah. Bonne ma sœur. Ah, naoyoka kaka. Ngana lobaka. Ngana lobaka muna nga mingite na umata mingite na solape mingite na lobaka muke. Nga pona tawa pasa na kufa pona tawa pasa na kowa pona tawa pasa jusqu'à sa fin de sa vie. Machallah, machallah. Mon pote. Yako toujours na mutema nanga. Naebi. Olanda biloba loba batwana te loko te ozali kolo toujours ya likolo. Nzamba bando pambolo partout bano leka eloko ezati nzamba ko toujours na place na. Na mutema no malamu. Merci vraiment. OK, au revoir, bonne soirée. Merci Anani. Oui. Love. Merci. Kim Kiti Sanga, merci Kim. Wana ndiko ba gypso da Nani
Bonsoir, bonsoir. Banani boyoka baboaka bayembaka basere nanga siko. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir mobali. Mr. Poutine, yandeni ko? Kimia papa. Osundoli biso na Cape Town. Osukaka na Jobo. Cape Town wana mboka na yaka ba Yusuf Fugada na yaki. Yendo alaki. Le nombre kaka ba pièce à bloc. Oh, yo osukaki na Jobo to zeli na Cape Town umveneta. Nakindaki nasalaki Cape Town. Nasalaki Jobo. Après na yo kende Durban, mais Durban ezalaki juste naki invité ya gouverneur ya puna masolomo ezala puna. Et puis après na yo opesa biso mama na stress biso tolobi yango sele oyo babaki yo to neni naozi anazwa parole sele oyo te bakanganga te wana yaki baalain pupa basala ye baconnerie moko boye neti kila au calme nakina osala clip nakina oyo place bakanga Mandela na Cape Town no nayebi na Mandela Park nasala clip kuna et puis voilà siko nzembo wana bozobeta na bina file bimaka c'est bimaka déjà il fallait tout ça la clip toi le moment va problème et na benga il nanga to arranger on a fait les clips et puis voilà siko wana eza na page officielle là déjà non na sur to chamo kala parce que même nzembo tout ça on a fait on a pas eu le temps ya kosala clip nango avec Ferry nasali playback nango nzembo tout ça na héritier donc on a eu des embrouilles nasali playback nango nzembo tout ça na vie malade le roi est indisponible nasali playback nango encore na wa bina filé c'est 4 dans nzembo mona embela master moko to bimisango et voilà siko na 2025 siko elo oni ezoboka na marché ekozalaka lokola kombe to ndeni tokotia bango loboko na tolo wana de générique totiki na ndia ekuna kikongo na kikongo kasi yebisanga obwaki yango ndeni na kikongo yo kaponga mpe na kikongo na yo kati biso to bafani wana eza biloko tobombeli bino tobombeli bino biloko de générique ya moto nasepeli na live omoni eloko ezala biso toya ba vrai fan omoni eloko esala biso esengo tato omona na papa herve esalaka vrai ndenge odefandaka dolela yo force wana ndeko nanga wana ndeko nanga atako toki likolo ye moko ayebi ke tokitaka na biso ere nyonso ebandi lelo te Faut chaka na se poso ozodie likolo mingi mabe fort ndenge chaka mbeli na katikati fo ebangisaka ya mbeli ya batushai kaka oyo pena do mpona kotia mbeli na katikati donc yo pena mystique bato nyonso me gola te gola wana famille bato baba famille bakina na wana genre franchement olingaka mpena bapervi nga singa nzambe apesaka camarade lokwa yo pena esolo yango wana famille biso koto na pale bapeti balela fo ntango obetaki boro wana kombe me fo ya fo mwasi na nga aza golo malela yo fort na niveau kozwa ide te yebisa ye tozobeta biloko ya kikongo moko mibale d'ici février tokotumba nsuka kitoko natiki bino nasepeli donc babonne chance kaka merci nga mpe bamaster mayo tobeta tour Tommy 01 zwa parole s'il te plaît ye okotaka te nga nakotaka malive omoni Tommy soko oloba te zemaske Tommy zemaske Allô? Oui, allô? Allô?
Oui, Loba Tommy. Ouais, posez une question, Tolanda. Ben, Poutine, bonsoir. Bonsoir, famille. Bonsoir, Tommy. Je pense que Tommy Anakin, hein? Anakin. Moi, ma perte ma connexion, hein. De masque, soit parole. Ok, bonsoir, c'est Léo. Bonsoir. Bon, déjà, moi, c'est la première fois qu'on a tombé Nayo sur TikTok. En fait, Nazara a deux questions. Donc, une question, une appréciation mon corps. Bon, appréciation mon corps et Zali par rapport à comportement Nayo, je sais bateau Naro va au sérieux, je pense que c'est des gens peut-être dans la haine soit dans la vision sous. Mais moi je sais je sais que tu es une bonne personne. Moi je suis pas une bonne personne. Dans le babongo, je suis pas gaulois, je suis pas warrior, même si le nom qui est considéré Fali, j'aime beaucoup Fali, mais rien ne m'empêche que Nalo va tout malam. Donc, je sais peut-être, donc voilà, moi, j'apprécie beaucoup comment ce que tu es. Je sais que tu es une bonne personne. En tout cas, ça se voit. Même dans moi, toujours que tu es une bonne personne. Bon, voilà les appréciations. Voilà, il dit que yo, vous allez voilà, très clair dans public, hein. Est-ce que, oui, sur la musique, vraiment, succès au bossa la raison bah comme ça la succès penara na nzambe sans que akene pas musulman et pas un nani vraiment un nzambe existera ou pas ou bien musique nion sur nos bossa la moi les titres il faut ça non les titres c'est pour les faibles frère les titres c'est pour les faibles yo monde osana soki oyebi moto vas-y kende ou mekayango ba tutu bana batala na bango on peut jamais koboya oyo balombo basala oyo balutumbu basala oyo bapepe kale basala oyo banani basala soki bazalaki na bakisi fali baluka kisi mo bafali bafere bahéritier ils ont leur talent biso toproposa talent na biso nzambe apesi babina fili bayawa qu'est-ce qu'ils ont fait moto moko te atambola motu na nsima kolikolo eko oyoka te ke te kotanga kombo te mais oyoka tata ke master wana ye acha mwa mayele moko boye nga déjà croyance akisi na ndimala nango te tala neti yo nde osala na profil la otie squelette mais soki bayebi so osime squelette oya motu maboye okima oyebi ouais je comprends oyebi ezali ke totambola na mokili ya plein de makambo mais oyo eza très important eza bolingo eza amour bolingo eza amour soki toa na bolingo moko boye tokonto bolinga to epuis nzambe aza bolingo bato omona balobelaka kisi mingi c'est des gens oyo baza déjà dépaysés baose comprendre te eloni ya kosala mais soki bobi bokende place yango komona kaka o na kaluka kisi ezalaka cimetière ya kitambo mais ovanda na mboka ni souple ngai na Belgique wana Belgique na pembe na ndako na bino mona cimetière te si mais sikoyo kote na bino omona mpe kino cimetière moko boye ezalaka pembe na ndako na yo bakobenga yo ndoki te so ozotinela bambongo na kini mais omona fi moko abimaka na kaluka atekaka mbika bakobanga kolia yango parce que abimaka na kaluka abimaka na nini cimetière ezalaka kuna c'est ça le problème omona ma oke koko na yo moko ya mwasi koko aboti mama ya bino apropose o damas okomo raisonne ebele mais boke nzela bakongo ozolia mbika ozomela ntsamba ya moto oyebi te tu peux imaginer c'est ça le problème, frère. Antoine, merci beaucoup. Hein. Merci. Merci, Masqué. Merci, Jonas. Bonne soirée. Fiston. Alors, Fiston, tu vas répondre à Node. C'est une note. Alors, Seigneur, bonsoir. Bonsoir. Poutine. Oui. Mon frère, comment ça va?
nalingi yo mingi nabandi na yo depuis na force d'intervention rapide ti lelo. Merci. Oyebi ezali génération oyo botika ngai na tâche monene na esengo na motema. Mais problème na ngai ezali omoni kati na bino ndenge bosala révolution ya musique mon frère. Pourquoi bozoyokanaka te kati na bino yo Ferré? Parce que pour le moment bino nyonso génération wenge oyo bocréa maison mère bofabrika yango ti lelo etikali ndenge ezali. Nayebi ke mutu nyonso akende bozwa biso bafan tokabwana moke moke, mais mutu nyonso ayokaka wenge atikala na bino nyonso na motema parce que bosepelisaka moto nyonso bakri na yo bakoyimbiko bakotiko. En tout cas ti lelo nayebi te soki conquérant azali. Mais pourquoi bozoyokana te kati na bino boluka bomoko bosala nanu eloko moko kie mokolo mosusu bozonga bino nyonso wenge oyo ana pembeni na grand so bilengi wana nazoyoka. La première musique à Congo va trop. Mais les jours wana na lobby batulinga ozana concert à Werason pour na komatsa mafuta et là ma promotion moko boye oyo biso onga moko na yebi. Na bi avant de venir il faut qu'il me donne de l'argent. Et je vois une fille là on dit manzaka elle vient à la télé c'est Léo Biloba lo on dit ngana camarade on est onga na scène la Wengel elle a déjà fait ça. Na Monique Kakol aujourd'hui, il veut maquiser, mais la stratégie, il y a Roby Manette qui Moni, c'est Léo, Moni, c'est ça le problème. Bah, pour booster les choses. Est-ce que Bishop de Rolling a marqué no Werason à Paul na concert azobeta? Non. Est-ce que Ngaso ina yende et Robaxani ni pour que musique a wenge et ça non. Jour en temps de Rosalate. Mais on fait déjà pour que les gens parlent, pour que la communication tourne. Mais le coup là-bas, tout le monde va comprendre la communication. Mais je vois quand même dans le sens contraire. Baninga na biso maison mère. Après, Bango, Karine, fille belé o finga bango, bongisa qui biso mibali. Moi aussi, je suis un homme, je ne peux pas me laisser faire. C'est pour cela, agissement dans les arrondis. On peut se dire, avant de dire, il y a un peu de bien. Mais il a l'argent, il voyage, il fait ce qu'il veut, il s'habille bien, tout, voilà. Au moment de Francis, d'Ibaya, nous avons héritier. Il n'y a pas longtemps, on trouvait qu'on s'embrouillait. Mais dans les cas, c'est une publicité. On a concerne mon badouaye quand même. Mais au moment où on a français, on va tinda batu, ba trikenga, nga français tinda muta trikenga c'est le. Là où tu n'as pas luka, ya tenu adreni na Londres, ba luka ba emballer, ba emballer. Mais on peut pas faire ça parce qu'on est des chrétiens. Merci, c'est le merci, mais ce qu'on vous demande, et ça surtout, Bolanda bisote, mon biso zaba fan. Ngara zali na reconnaissance na bino surtout na wenge, parce que tozali bano to koli na génération wana. Ti lelo ndenge to komi boy ezali bino, na ebisio déjà ko na bandi na intervention rapide. Ti na sépara, ti ndenge kita wenge. Ndenge pe ba faire ngaza golwa. Mais na tikala na trace wana ya la bino nyonso ti ba sele ba mama sele yo yebi binisi mokili mobimba mbutu nyonso abini ba kotiko. Alors na mona ke mokolo mususu tomo alors posa na ngeza kande posa na biso ba fan ezandene mokolo mususu bino obone ngo bozalaki na stade de martyr na papa Hervé. Oh mais il fallait yo ngai na ebisu ezana elengite ona yoka mokolo na lokola. Mais bisous doit y avoir plaisir. Il y a remontada et voilà.
boye penza kozongisa clan wenge na place na yango. Alors bomoni mingi na Congo awa ezalaka ke soki mutu akufi nde bakanisi ye. Mais kozala esengo mingi ndenge bozaza na bomoi boye bobanda kopesa na baonere wana. Moko to honoré yo sele yo tozongi boye to honoré papa Hervé tokei tozongi selingiama ba place na ye. Alors soki liwe ye totikalaka na makambo bien mais sinon na sepeli mingi balive boye fo ezalaka tozala esika moko toyokanaka tozala mpe kolanda évolution na bino nazozela babiloko no ya sika vraiment soki ebimi il faut kosala biso. Merci, tu retiens le bord na tolo. Kim, merci Kim. Kim, mutumwa zo kuma na sala bi asi bilakane muna konezo e sala. Ah ouais, na haute kada zala na yote. Sali damoni demande na haute. Salamanda to salamada. Ezaki no dem follow but no dem follow but no. Bon ngabe na l'habité, ouais. No. Oui, on te yoka, no de, on te yoka. Tokiwoki. Vous m'attendez, répondez. Poutine. Ouais, on lève